tala wenzelelo et comme na route ya ki monteke balela trop baloba trop donc c'est ça maraté ce qui te yé awa bazoteka apona nini simezate nzele koma libulu okotisi likolobo libulu okima ezate okotisi likolobo libulu bakulu na pepai bakoboto la biso mbo kono wawa okende kuna bakulu na bazako yiba biso transport ezate mutuka soba na tikuna na kitwani sibokeno koza mutuka est-ce que mboka ngoye bakosalela ngoboye bapesi biso mukongo babongisila biso nzela. Non. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, chers internautes de chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, internautes Nabiso ainsi que abonnés Nabiso. En tout cas, les gens vraiment malheur ming na confiance au Bozope Sabiso Pandisango. Alors, vous continuez à toujours allez toujours à s'abonner massivement. Ok, si la cloche il y a notification, comme ça, l'émission comme là, vous allez vraiment à l'aise quand vous allez. Quand votre âme la serviteur Watakin 24, les lions de la presse congolaise né à Lobarnabino, toujours Exode 14 né à Lobarnabino. En tout cas, les lots vraiment qui a on a d'ici à Tchangou, précisément la commune à Kimmanteke. Alors, tu as le bel mingi constate au salagi à attendre qui n'a pas passé. De l'accès à Bino Zagibon Manzela. Zaki Nzela qui m'a dit awa route na bango za pena ma beya ko beba bana qui m'a dit baloba mais solution zo maraté et loko susu to kamwe na katkata makadam to ko mona susu wenze ba mama bazoteka ba mimi ba mama bazoteka ba biloko belé ndezala kaka oh fallait pas na marché ba komi ko teka na katkati ya makadam. Alors nani atie bango awa est-ce que bourgmestre son excellence monsieur Jansi ebi makamu oyo banani batie bango na katkata wenze nela ba nora TVZ radio T avec un partenaire idéologie to sona ba mère to sona ba père to belango parce que côté kaboye na nzela et ça ba risque ba moto ezo koya parce que nzela za bien te bon moi comme exemple maman place au tekawana moto ko longwana et tout tie et ko sala mabe ya ko sakanate. Alors nana sulikanisi ya ko pesa ba mama oyo ndingisa bando teka na katikati ya makadam nzela bazobongisa te bana kimbateke bazolela nzela za kutu te mais bazisusu wenze batie batu wana pour que banoteka toza na souci ya batu ndela bana miniko ka TVZ radio toujours lisu likola lisu ala ne ala bana bino ka lokwa to kiti ana secrétaire vraiment mabele to so la pena bandeko na moni mleko anga chauffeur azawa mbote papa mbote ingénieur comment on a Manema Lumumba José Nsengo Futi bula nzela kimbateka oh mais chauffeur nzela biso de bakolo balabala te biso nde bakolo balabala soki tembe cameraman ako benda pandi wana ba moto nyonso telemi o moto na nga peza wana. Donc merci bien loko za pe chauffeur ya osala na route kimbateke awa kumba pena moto état que congolais est-ce que ndenge batie pena wenze oyo na bakadam état que mwana mboka esi que mwana kimbateke pe yelo beloni état que ngai Manema ebende oyo tokumbaka oyo eza lokola pusu eza na ba risque belé neti nzela tolekaka tala siko nzela toleka likola dali oyo na ambata na waketi cimetière na ma charge ekokweya siko kokweya nango ekokwela ba mama oyo bateka biloko batie pandi ya terrasse siko risque wana nga chauffeur to patron to la police po bango suka nango kaka kokanga osala eloko te kokanga mabe na bango balingi kobongisa te po bakanga biso to abangamba te totika bakikuluna totika kobunda po to luka kamba nanga totika kikuluna totika kobunda po na luka kambo bolobi mwana mobali l'homme qui a battre c'est pour de la vie l'homme doit se battre l'homme qui est se battre de la vie siko biso to bunda po na vie siko po ani ba combattre ka ba biso hein siko wenze oh ça déjà combien de temps ezi bangonga so kitina so omona béton so kitika na se omona béton mais côté au moins ba koma so kitiki mbangiste 0-0 so mbulo kaka bandia to ebite so to lekande nini dans so mbule bandi nzele kufi ba mama ba okemba ba papa ba okemba libulwa dokolo kute si la raté l'angiloise si la raté to ebite so kimbateke bobosa na biso to boyeba su biso te bien ndenge nini soki boyebi biso te boloba to longwa toteka ba mapangu toki po biso to uti banjil siko sala ki mama na yo pas teka place na makadam ngolo banene na linga te
vumi avandaka na ndaku ngai nende nalukaka boye nasungaka ye mpo kotekaka eza riske makasi eza riske mpo moto ezoleka likolo aterase pine mpe kogrise ekwei sikoteko ekweyana ekwela banani kai bato baotekaka nati sikosuka nango esabi omwa teke bolukaka bapatron basomba biloko basomba asu te da boko bokombattre basombi biloko mpo bato babénéficie ekomi mabe. Merci beaucoup le manema abele na kana makasi naza pe intervention papa na pe intervention papa ndeka ezalaka mbote papa comment est papa comment la ngai mabula maebeli mina kombo ya Vieux Bara mwana Kimbaville mwana Kimbanseke autochtone na baba nini wa autochtone nali citadin ya ville de Kinshasa autochtone originaire ya Kinshasa comme ayant droit alors mille regrets na biloko aboye surtout bi biso ba ayant droit surtout tekeli bandeko ba uti ba province ba place c'est que na simalango ya gouvernement mutabongisaka bango tokosenga nzela tokosenga courant tokosenga mai mais oyo ya Kimbanseke oyo na ebite so ba raisonnaka nini biso moko ba umu toteki mabele oyo to yini mutute pe to boyi mutute to lokipe mutute biloko zo salama ya leki nko ya gouvernement o bazo kota na gouvernement na biso ya liboso nanu na ko condamner bourgmestre ça tambola kate ha tala nanu nzela oyo ezana batu mususu esika to telemi ko banda awa 7 km 10 km bazo uta kuna makolo basa na centre ville akolongwa nini kwa ko zwa biso lezo le pena nzanga non ako trotter sur 2 heures de Sainte-Thérèse wana na tongo retour soki auti 18 heures musala pazonga ndako komanda ko lerni akomanda ko nini eza makamba biso peuple te makamba gouvernement moyeni tukeleka ezate nzela salatika lelo ozo condamner ba mama oyo bo condamner mo bonani tika ba mama bateka na bango siko papa yo trouver nango normal ba mama no teka na makadam boy trouver normal te mais na trouver normal par rapport à quoi parce que organisation ezala ki ba mama ba ozala wate ce qui allait organiser ba mama ozala wate manque ya organisation yango moni ba mama bateka awa ezabe profit na bango pone bateka awa ba kolanda ba zo mbongo donc ce qui tolo ba bien bango pe ba futa bango ba ticket siko mbongo le kende wapi soki mbongo ya gouvernement ezo mate pour ça mate bongo bazi oyo ba bongisa ça ata nzelati tala ba trajet zo uta tikoto c'est ça tala ba bon déranger ba mama te bon déranger bango te pour bango moko ni ba profiter mo ba là est-ce que place oza non excusez papa faut pas déranger bango c'est parce que place oza risque mutu ko si la franco ya boye et là on est là makadam l'accent na mission l'accent là on est là makadam est-ce que le terrain vide tika mo ba profiter la bango po ba longwa ba ya ko kota makadam ba mona mamba za sur place oti. OK merci beaucoup à l'intervention bon intervention papa to poussa na biso to sola to poussa na sola pena papa mbote papa mbote merci comment on est papa Almos Nzanza vous appelez moi na Kimaville oui naza moi na Kimaville naza moi na Kimbanseka merci beaucoup akuti musala ndo kende ndako na makolo OK merci beaucoup papa alors boloba déjà trop pour na route ya Kimbanseke eza pena déplorable nzela eza vraiment mabe ya kosakana te ko banda dokolo ti na cimetière nzela eza pena mabe makasi mais constat osali etake bapandi sango tokiti bobengi subiso na Kimbanseke to ya su awa ya kokamwa wenze na katikati ya makada etake papa mwana mboka likanisi nayo makanisi nanga ezali boyo ba mama soki bakomi kosala koteka na balabala c'est parce que on dirait na pays na biso gouvernement est démissionnaire baye ko kosa biso awa même yo pe ezambala liboso te oya to solola na yo makambo oya ka to sololaka mais solution ezalaka na ngote ba mama oyo soki ba komisi place oyo wenze c'est parce que d'abord un social ezo simbate ba classe ya bana pasi misala ezate vraiment kolia ya pasi makambo nyonso courant mai ezalaka te. Bon, si vous maman soki avandi kuna na ndako aye koteka te awa akoliani bana na ya kotinda bango na classe na ndenge ni nzela ezalaki nzela bango ba ya kosilisa nzela yokanisi soki nzela ezalaka ya kosila soki nzela ezalaka ya kosila mama papa mbele eske bakokomisa ngo wena nzela o ndenge babandaki yango ti ndenge ekendeki kosila
et ce qui est dans la cosila maman va comme ça ngonze wenze te d'abord ba problème eza ebele mezo sala ke ba maman ba comme ça nzela oyo wenze po ba ko bandango batiki ba bandango batiki ba ye oh non tozo ko bon c'est la bino nzela to sala campagne électorale ba bimi ba député ba kimi ba ye ko tiela biso ka ba mabanga boye ba zu ba mandat ba zu ba poste bakimi bango babosani biso est-ce que yaya oyo eza faute ba maman bongo ba notable tout aki bango te pour bolobela vena pona nzela et puis na ba mwanda ezala ba notable ezala bango oyo baza na gouvernement ezala bato oyo baza na commune ba bourgmestre tout même ba chef à quartier ce sont des personnes démissionnaires. Ils sont démissionnaires, ils ne veulent pas s'occuper des affaires du gouvernement, de la population. Donc la population est abandonnée à son triste sort. La population est malheureuse. Nous sommes paupérisés, nous sommes maltraités comme si on était dans un autre pays. Alors que nous sommes dans notre pays propre. C'est malheureux. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Et puis, biloko yo nyonso, bango nyonso bazomona. Baoyo pe batia ba bourgmestre bazomona. Baoyo pe bazana quartier bazomona. Mais ils sont des missionnaires qui ne disent absolument rien. Chacun, c'est le chacun pour soi. Aujourd'hui, c'est le chacun pour soi. Quand on a vu les Kabonaye, à quel y en a les Botanaye. On a vu Post, à Tébandékonaye. On a vu Mimoussala, à Tébandékonaye. Nous autres, en tout cas, nous souffrons. Et c'est malheureux. Nous sommes vraiment marginalisés. Nous sommes marginalisés. En tout cas, papa, le Kanya Makasi, n'a-ce la peine à maman? Mbote maman? Mbote papa. Comment est maman? Comment est maman ici? Maman ici, au Vandoua. La vanne est venue sur une école à Don Bayard, le père de la Nina Sima. Tu as bien amené à Kimbatseke. Makamba boy, c'est comme on est. Dans la zone à passe. Wenza comment on est Wenzo? Wenzo est la position de Wenza Bana Bana Rapona Mona. Wenza Bana personne comme Wenza Bana Bana. Qui paye yo. Pour rappeler la golo on la met ça dans la torche la teka na exam tout nanga. Azate. Parce que Zoyoka mbula nane bandité. Boso mbule bandi. Population qui mbatike ba suka. L'état mi hôtel la biso likambo. A se ranger na bateau ba pesaka. Bango mibe kwa osala nzela ba yoka la pena tout on nenga bien. Ba pesa ba mbonde ba pesaka ba sala msati la suka afin que population qui mbatike ba soit kimia. Po boye. Tozo ke ti suka wapi. Mbula ne ba tozo ba so mbule bandi population qui futa talanga e maloué ka ba souffrir. Biso un peu bien na moi c'est to ko bimana to kata makolo ba uta ba talanga e kuno misika misika. Ba le kanzilani. Bambula yango kalate. A bientôt l'état fa telema na botona misala ameka ko ameka ba sola kaka. Basola nenga be basala musati na suki safega population qui mbatike sepe la odanga lobaka yango. État que monter qui est-ce que Wenze ko za la bonne balabala? Bon l'état s'occuper na été. Na uto lobati. Wenza bana bana. L'état s'occuper te la butu bazo bazolo tambora batike bazolo tabadesa. Siko population sani. Soka teka na porte ndako musika ko ya seli Wenze lem dans lobana sati. Donc pour nanga za Wenza do Wenza bana bana kipe ayo. Wenza bana kipe ayo ana komina kimbateke na sola na papa. Papa pesa peli kanisi na yeka ndenge za la mbote papa. Mbote papa. Comment on est? Comment on a Richard Mawete? Papa Richard Mawete moi na kimbateke. Te moi na Kasavu mena combien de revendre ko Mikolo Koto. OK, merci bien. Tant que Congo manipe, est-ce que déjà pour moi na commune moi ba sala nzela zo kene malembe après bazu wenze bateye wana. Bon non na mona te mais oya awa ya Kimbanseki awa banda ko sala bi ba commune na suka oya bakati ba sala rasute. Tala wenze ndenge ni ndenge komi prince komi wenze. Donc on sait que la autorité batala likamba oyo ya deuxième république ko banda boeti la deuxième république likolo ko sibetia kuna nzeleza mabebe ya mabebe makasi. Est-ce que l'état penza en tout cas asunga biso to votaki bango pona basunga biso peuple azo souffrir donc mamunyo so mabe donc on sait kaka na nzela ba konzi batala situation nzela traso oyo ya deuxième république ko banda koto ti cimetière nyoso nzeleza mabe. Il est aussi dans l'état en tout cas basunga biso. Tala bambula yango ezoya bientôt donc mobulu. Wenze commission bambula ye en tout cas za mabe. OK, merci beaucoup compagnie, nous sommes sur la route donc tous en nzela. En tout cas le logo oyo ezapena passer ça la pena bien te comme on a wenze na makada boy bien te papa likanseko ko za nini. Nga za mona Kimbanseki. Na kona Kimbanseki na madimba 46A. Na yoka passe ba maman ndunda babazolo amuka ba 2h ba sortir ba 20h. Maman ba ngela na manja na zobia ba na libanda pona pasa transport mama siki bana na ndaku ona na libanda poni ni transport exact nzeza mama la muté mama ba mema ba kola ndunda ba koma na nzela au moins ba transférer za makasi la policier sécurité malamu yake to mona pasa nduna Kimbanseki chef de l'état to pe ko ba fa mingi na chango tala pe sima biso ba sita pe sima na biso ata nzela pambe bonga to zuta batala ngai
ba Bel Air, ba Moka Sika, ba Akala Bongi, ba 3h, ba 2h du matin, ba 3h, ba 40, 6h15. Malé Bettina, c'est très bien comme papa. Il y aura biso mawa. Tout le monde l'a battu. Bilo batu tu peux bilo mama loba ngokuna bolobla biso bola gi tala banzela ba mama ba moto tout ta ba prince nzela za bien te madame koma nzela so wenze oyo take mwana ki matseke wenze oyo est-ce que c'est normal en tout cas na wenze ba mama bazoteka na katikati nzela zana nu mabe mutu ke kolongo ekosila frère to pe moto bana wewa tebi ndenge batambolaka ekokwela bango esala bien te zana oyo ta madame soki mutu ke déborder et maman belle pour ni na kata wenze kuna na salité maman bazoti ma pas placement malamu ezate faut battre moi ni bana pour bana bazo moi ka état je suis comme mutu passer par rentrée scolaire te pour na mbongo ba maman bezate organiser ndunda boy akoma ba bengi bango na place bazoteka passe pour ni nzi ba bongosana nzela to la kimia courant to mona lumière to mona menzela ne matro tata libula dokolo soki ba mbule banjawa et ça ma be makasi. D'accord, merci bien. On appelle Ikanspe à moi Salanga Manema Modi. Bien. Comment on est? Comment Dodo? Papa Dodo Boula Anzela. Na Boula Anzela. Mais ce que vous voyez na malé mais beaucoup comité na ba wenze na 4 makadam. Est-ce que c'est normal? C'est normal, te papa va continuer à monter. Attends moi comprendre qu'il va continuer à monter. Donc c'est ça qui monte moi bien boka. Na habité ba na posa même biso ndeni. Biso nyosto simba ba machette to comment? Imaginez, Prince Oko à Sainte-Thérèse, ce matin cimetière et qu'au 5 km. Ils ont 4 km. Ce qu'on kumbi à ta moto au monde 4 km. La ville qui t'a ça. Bako salangote. Prince comme Wenze. Bako sibiso. Na ba papa grande bako sibiso awa. Ba ye ba sai biso ma mukie Prince. Kolon Sainte-Thérèse si basuka koto au monde basuka na armée wana. Kenne ta la sko Prince on de bukani. Ba ye bako sibiso su a ba sel kama mukie. Baki. Papa est-ce que Nzelo ba continuer à habiter? Ezo kamba ba quartier belé awana Kimbanseke. Et kamba ba banga Kifuta Talangai K15 Lubwaku bango so bimaka awa. Siko na ibiti ba konzango likamukebe ba pesa kimbo ba yibi. Bato ba yiba baza wana. Bakanga baba likite bo. Oh, si yo moli kuluna selmo yelo mo boya poso kangi. C'est tout comprendre te biso nyoso. Tout comprendre te. Mina le lobela pena mingi mpona wenze oyo. Pesa na ba mama conseil surtout ba mama oyo atiki wenza ngandu atiki wenza 6 na banjili wala ayeko asepele anoteka na makadambe. Pesa na likanisi na yo. Bon, pona ngai na mona o mabeti. Papa ya kwa mama wateka nguba na balabala na ndaku na ye. Amona yeke Prince ngo koma na balabala. Talaka ba pesa kombo. Papa wenza koma na ngoni? Wenza mabanga. Wenza mabanga. Ata yongo tela tozela ka mbule banda na yebite ba luka nini erosion sala mandena njibwa se sala maka ndi batu bakufa omona teke kimtema wabe do bana poto batu bakufa na nzela oyo après ça ba sala nzoko ndesa kimtema wabe mbongo nzela oyo ezali okopa libula de kola ngwana ekomi nini yango mama na tracasserie mbang bambongo nezo kende wapi bazo kanga biso 500 000 na moto bakangi opesa 500 000 na banki mbongo aneke wapi oh mwanzela mukio basela biso lite poni oh bakonzi ba ede biso to boyi to kosimba manchete to boyi biso to luka mbongo na moto gina biso ba box biso nzela na biso oh merci beaucoup on peut faire un petit déplacement pour tomata sikoyo to la kisape bandeko oyo ba to bazola na biso wa bandeko bazola na biso na minute oyo to la kisape parce ne aloba na bino TV et sa radio te alors toujours solo là en tout cas na ba ikongo mani moi na mboko ngo bakisa nini Yomalina bakisa eza boye omoni tozo ka voir même basango qui bazobo mabatu mais les grands problèmes hein odoza nango route loko les armes malamu te mais comme agaka ke oh 2 millions bayibaki 1 million 300 bayibi oh mbongo boye bayibaki mais ba miyibi yango bazaka wana mutu okanga bango azate mais na minute yo soki mwana komika akuluna akomi soupçonné pa ba soda oh asala ki boye azongisa ki boye asala ki boye azongisa ki boye tozo bate mboka ngo to koma banani ba rebelle to ba luka rébellion ko bana Congo to ndenge ni bona nga pe na suki wana. Merci beaucoup comment donc voilà nazo la Sabino ne rejesso to pousse na pe nazo pe likanisi donc aske azoteka alors t'es makadam na meka koswana mama mbote mama mbote papa comment on Majina Majina vandu wapi na vani kana Kimbanseke papa wana Kimbanseke mama Jina
tozana bato ata yo moko pena mama mpona nini ondimi risque boye papa eza risque te mpasi tozomona na mboko tokoka te neti nga boye veve ya ki jeune fille mosala te nini te sikoyo nake koyiba okoki koteka ata osombi ata mesa na wana wenza ngandu okobana oteka parceke na kimateka bwana wenza ebele mbongo eza te papa na osoma na mesa na nini mbongo eza te siko boyaka ar ni biso toyaka ba 5 heures 6 heures tokomi wenza siko ndabe wenza ngo siko tobenga okomboni wenza mabanga bopesa oda kombo wenza mabanga bato mpe bazwa pena batike bofuta mpe batike tofuta tike bafuta pena batike chaque jour tofuta tike siko yo place osombaki yango mpa nani place oyo tosomi epai ya motu te tomoni kaka prince yango tobandi kodébrouille mpo bana bazonga classe oyeno kaka omoni kaka place moko ya vide na makadame otie mpe mesana bandi mpo oteka baclient mpe bazoya baclient mpe bazosomba sikoyo bon etake mama vraiment etake mama toza mpe baréaliste place oyo okovanda vraiment te tovanda te soki bino bobongisi prince bino bolukeli biso esika tosala nini soki kolukaka esika oteka donc bozoteka boye mpona kaka na tanda mais na katikati ya nzela mpena mutuka mpe kolongwa kuna bu eyeli mpe awa mona teke eza risque papa toboyi te mais bolukela biso solution prince ebonga donc osala kaka boye soki tocomprendre botiela bino mpe awa bokomoteka mpo omoni keno nzela yango babandona yango basala yango su te yango botiela bino bamesa na bino bamesa papa bokipaka te kimbanza mpe akomine monene bakondi bazala ya kote bokipaka te tala dokolo libulu nde esalami awa mbula ndenge ebanda tobanda kosuka ndenge nini bokipe biso te merci beaucoup donc maman akipe bango te nasola mpe na papa nasola donc voilà mbote papa mbote frère comment est papa acho shungu mwana kimantseke vraiment ya olobela te pesa na idéologie na yo na soni mpona koloba ndenge apesa nkombo wenza mabanga na katikati ya idéologie oyo tocomprendre te première fois bana tobotamaka kimbatseke tomona makadame ebongwami wenze donc tolala tolamuka totala donc bamesa donc toyeba te soki gouvernement mutu atindi wenzawa alobi makadame esuki kaka obe kuna kote oyo nzela ekufi toyeba te donc nzela oyo projet ebanda toloba tobelela toyebi te so bajournaliste bomemaka information ou bien bomemaka te tala mabanga oyo oyo toza bango moko baya nango babandi projet kitoko faci beton tomoni beton ebandi tosutuka na baélection bange ekenda timo ya lelo bange ebosana adresse donc nzela oyo omona ekitisaka mai pression koleka kutu fleuve yango omoni nzela ebukana à cause ntango basali projet ya rési des eaux batie batio na kati ya makadame totuni boye nini tio na kati ya makadame o te tokosala totimuni mpo tokosala bokosala banda batimona batia batio na se babwaki mabanga bake libela ntina moya lelo tomona ozomona wenze kuna ebandi te soko ye na butu vraiment na malewa esalamaka kaka awa na malewa mpe basalaka na makadama na malewa bamama bakoteka bambisi basoso donki bato oyo fo balongwa bato akuna baa na posa transport baesika na mboka na biso eza ebele ya kopesa bachinois ya baindien ezomonana bongo ya bana mboka mpona kosalela bango wenze nde ezomonana te vraiment président banzela ya kati tozomona kote batu baza nanu mukie bazosala bongo biso batu tozalaki na nzela oyo babuka donc tokotambola tala bamama bakweyaka na ba3 pine ebalukaka awa soko mati kuna okomona distance ata ya 3 mètres donc wenze libulu ezoprogresse. Okay. Merci beaucoup. Donc, na kati ya masolo impact na idéologie et na sola pe na maman. Donc voilà. En tout cas,
eloko oyo ezosala pena mabe makasi ezosunga te kotala batu mama mbote papa komona mama mama tondo ovanda Kimbatseke pesa na likanisi na yo mama yo botekaka nateka ana wenzangano oteka na kati ya wenzangano na kati na wenzo basala po ke botekaka ok merci sikoyo nomoni bandeko no pena baoteka place ya makadamu eza normal te po eza prince mais sikoyo ofale nde babongisa biso prince tonyoka nde singa bojour sona betali boku nayoka pasi nayoka na pasi te te nakomi na ndako na po odule oyo ya nini nzoka nde nayekokanisa ke natutanaki awawa betaki libaku na mabanga libaku awa comment asala pasi ti lelo pasi kutu ediminue eza place bao te fale babongisela biso place tona mposa babongisa prince tala sengo mafu ndenge komi eza kitoko kaka biso tonyokama tonyokama boye mpo na nini baomona biso te sikoyo bango babongisa prince te sikoyo balingi nini ok merci nazwa mpe intervention mama nasola kozala pena malamu mingi mama yaka tosola mama yaka voilà mbote mama mbote papa tala caméra komona nga mama mama vandi wapi na vai na vene ba Kongo na Kimbatseke da yo teka na kona bino nazoteka na coin ko mama est-ce que place au pena étant que mama ya bana congolaise est-ce que okoteka pena place na makadam bongo papa toloba ndenge eza boye prince o bana oloba osala basalaka te bamabanga nyonso ezalaka bamiyibi bakuna bayibiyibi sikoyo na biso bato tozoteka mpo tolukila bana mwa kwanga moloso mabe eza wapi bawenze kuna mpo tozwa mesa bazosenga biso ba 100 000 ba 150 000 tozula yango wapi c'est mieux toteka place oyo ezake tozofuta chaque jour ticket 200 francs tozula bana mwa mata kwanga kolia maison na mabete tolo ba place boteka oyo batekeli bilongo botekela batekeli biso te mais soko yeka kotandi biloko futi ticket na 200 francs oteki na yo mais kuna basenga biso po bapeso ba mesa basenga so ba 100 000 ba 150 000 poso mesa tozula mongo wa bamsu francs ça bana tamsu 10 000 francs 20 000 francs bongo mesa ke so bana 100 000 c'est bien na place on a teki na futi ticket na 200 francs na teki na zuiba na ngai mo kwanga mo loso esili ana makada ba futa no pe ticket ba futa so ba ticket na futa bino Bachon, ce pays à l'état, on a foutu sur le ticket. Monsieur le bourgmestre, son excellence, monsieur Jancy, a ébi Wenze. Bon, ndenge bato ticket bazo futa ticket c'est gagné bien non. Pona nga c'est gagné bien non. Si ko pesa likanisa tangi Congo mani, batika bino ou pas. Bon, pona ngai pour le moment le roi bazo sala mango makadam te batika biso to teka na biso. Ceux qui ba na posa to teka ba pesa biso ba mesa ofele na Wenze. Comme ça, tokoteka na biso. Donc l'état yo kabiso ne tozoloba. Ceux qui vont na posa to tika koteka awa. Bo pesa biso ba mesa ofele na Wenze. Mama kingani aba komi komona, papa kingani aba komi komona yo. Ba pesa biso ba mesa ofele ndenge l'état sala ba mesa ya ofele. To koti na kata Wenze, tozoteka na biso. Aussi le to ba pesa biso ba mesa ofele te. To banaka koteka to futa ba tika na biso 200 francs. OK. Merci beaucoup en tout cas ba mama bazana kanda ko sakala te ndeko je to pusana. To pusana to solo là. En tout cas c'est là oyo eza vraiment mabe mais ya kokama oyo eza pasi pe mawa. Nera bana bino kaka toujours lisu kola lisu te feza radio te. To sali constant to monique route oyo ya Kimbatseke depuis ebeba ezui déjà ba temps ebelé. Ezui bangonga ebelé, ezui pena bangonga ebelé, ba bongsara yango te mais ya kokama te kokama to moni ba ko sala Wenze bazobe ngo Wenze mabanga. Nasona mama Nasola ouais, le roi combien de missions voilà. Est-ce que Wenze vraiment quand il a na kata makadam ils a raté. Côté Wenze na kata makadam ils a raté. Pareil que tu Wenze ngo ba pesa ngo pe kombo. Mama zolo bani. Mbote mama. Mbote papa. Comment na mama? Comment mama lo? Mama la waza mwana Kimbatseke. Naza mwana Kimbatseke. Yo ngolo bani siko. Ngala lobi bo ba bongisila biso point tozo tuta na tozo kwea. Bala misuku tu bazo kufa na mai ba okende. Est-ce que ne ba mama tsepe na biloko ba oteka eza normal? Eza normalité. Eza normalité eza mabe. Ba commission epai na bango ya koteka nzoka eza prince. Voilà donc bazoteka eza normalité. Eza normalité koteka place à boye parce que nzela c'est seulement déplorable. Nzela qui monte que ça ma belle rosara la coûte et ça fait beaucoup de temps ba soira temps ko bongisa yango te mais le lorsque komona geno ba tena bango Wenze awa na kata Wenze en tout cas et ça bien te ce qui yo teka o sala compagnie ngai na teka teka wa
ngai nateka na wenza 6. Wenza 6. Mais awa okoya tape mesa na yo? Awa nakota mesa te mpo na moni yango eza insécurité. Insécurité makasi koteka na makadam. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve juste après. Merci. 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 Merci, merci. Merci. Voilà, mbote papa. Mbote mbuta. Comment on est? Comment on a papa Edo? Papa Edo avandi wapi? Na vandi na Kimbanseke. Na Kimbanseke avenue justement. Avenue Colonel Beya, 115. Il a sibela goza mona secteur ko po kala mingi pete tozo koma pe Colonel Beya wana. De comment on a etake mwana mboka Kongomani, comment on a pena ba mama biso bazoteka awa na katikati ya makadambo. Est-ce que c'est normal? Eza normal te papa. Likanisi ko za nini etake Kongomani? Likanisi nanga ke etant que mwana Congo ekosala soni na biloko boye. Eza makadam. Eza soto talipe dans le sens eza faute ba mama te. Parce que nzela oyo déjà 3 fois de reprise babandi nzela oyo. So babandi kaka boya bakomi basalika moi eteni muke ba couper ba keyi. Basalia baye pour la deuxième fois basalia moi deuxième ba keyi. Troisième fois bakeyi toyebite. Est-ce que Kimbanseke oyo eza nango na compte ki ya Kinshasa te to ndenge nini ba considérer ka Kimbanseke te to ndenge nini eloko vraiment ko kamwa yangwana eza faute ba mama tende ba oteka na nzela parce que nzela eza négligé ba négliger nzela tala nzela nde ekomi oyo ekomi marché ba mama ekokani ba kende ko teka kuna na wenze na kati mais soki ba mama mi pesi boye tellement que pasi eleki donc en vrai dire que nzela est abandonné bakonzi ya mboka bamona kango te na yebite so bamona ngo te soki batambola nzela ekomi wenze donc eza faute ba mama te soki l'état lelo asala biso nzela ba mama oyo okomona bango suna nzela te parce que eza nzela mituka mais tandis que nzela bazo sala ngo te ba mama bakoteka te ndenge nini donc passe yango na neto za nango ana Kimbanseke. OK, merci beaucoup. Voilà, maman nino koiko baksa. Papa nazana likamuna obakisa te ka. Omona wenzo nde ba teka bango eza normal. Te eza normal te. Ko pesa likanisa take mwana mboka. Kasi biso likanisi ka topesi ka ndenge eza boye. Akamata kaka nde toza kolela pasi mpona nzela ya Kimbanseke. Abongisila biso nzela po prince nde tozo tambola makolo boye surtout soko mvula ebeti tomonaka pasi tosufraka. Siko bongisila biso nzela atila biso courant po biso tozala malamu. Totika komemaka bakoli boye na mitu tala na bana toza na bango ya classe bazokoka kotambola te po tala trajet tozaka kimfuta kuna tozokende na makolo basi tomesana kozwa transport tobandi kuna na se ti likolo tozwi transport kasi siko tala tozokita na se ti komata tozomata malema makolo ekomi biso pasi yango nde tosengi papa abongisila biso nzela atela biso courant eloko tozosepela nde yangwana. Merci beaucoup. Wana ezaki intervention mama nde alobi na bino kaka donc toza toujours awa na wenzango so bazobenga ngo wenza mabanga nga pena donc nena watambola na osola pena na ba mère na osoma pe chou nanga namoni abatie so chou 1500 na so na mama biso awoteka ana makada apesa likanisi na ye je so zelanga pena ba chou oyo okosanga pena ma mayonnaise et ça la bien mbote mama mbote papa comment on comment nga ma Céline na vanya Kimbanseke na vanya Kimbanseke référence hôpital à Masala. OK maman Céline ata yo moko côté kapena place oyo eza bien eza bien te papa ba possibilité eza te siko tosala ndenge nini babokisa nzela biso tosala nini tolongwe na biso mais ana tanda nzela eza te yango wana tosala nini toteka po toliesa bana na tongo Israel baolala nzala te. C'est ça. Donc koteka boye eza kaka pour que obokola bana kofuta ndaku kofuta pe kelasi mais wenzangano ezali kokota mesa na wenzangano na kokota basengaka badroit mais nga naza na nga na mbongo badroit te naza na possibilité ya moke fond eza te mpona kota na wenzangano toloba soki botie bamesa na bino c'est parce que nzela nde bazosala yango te yango botie bamesa
tenzela bakosala soki bapesi biso poseke tenzela bazosala apo biso bizosala nini tolongwe na biso. Merci beaucoup. Nenge mama uti koloba. Nenge bazosala soki basali nzela et après bako mekape ko bongisa bango pe balongwa na bango. Soki bazolongwa te c'est parce que nzela ezana nous bien vraiment te et ben yango bomoni pe nzela ezokele pena malamu mingi te et kaka ndenge za nala bana minoko toujours bisu likola lisu TV za radio te donc voilà yango to kiti vraiment awa précisément na commune à Kimbanteke et ça la pena kitoko makasi ka ndenge zalaka bozomona ba mama bango bazoteka awa ezo sala pena mabe makasi tala wenzelelo et commune à route ya Kimbanteke balela trop baloba trop donc ce soit maraté et yango bomoni et micro ya podcast to kiti awa pour que tolobela ba mama kaka ndenge za merci ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo. Donc voilà ne album no to toujours awa wenzango il paraît ba pesa ngo kombo wenze ya mabanga alors côté ka place oyo ya bena mabe dans la cadre ya TV za radio te na solara mingi na ba mama bazoteka awa na solara bango eza pena malamu mingi. Mbote mama? Mbote papa. Comment na mama? Comment na Maalandu? Maalandu avandi wapi? Na vandi na Tsonakeng. Na Tsonakeng toujours na Kimbanteke wa? Ah kaka na Kimbanteke kaka wa. Maalandu koteka pena place à risque. Ah papa. To muzo luka moyen de vivre pour to liesa ba papa na bino na ndaku papa. Bo siko to sali boy to vivre ndenge ni. Bo luka biso ta place ba sala biso ta na wenza maba munene biso to banda koteka. Po to kotika na biso na presse pe ba bongisa pe nzela pe bien. Ozo mona. Siko biso to longwe na biso to banda teka na wenza kimbanda na mabakuna ti. Yango leo to zo luka ngwana. Ba sala wenza munene po biso to banda koteka. Po tala kana banda kunde to zabo to ko fanda boyete. Siko to sali boyete to lesa papa na bino ndenge ni. Ya moninga na zoteka matungunu oyo ke po moyen de vivre siko papa. Siko est-ce que bata ticket ba zo ya futa bino ticket na makadama. To futa pe ticket nde to zabo. Afuta bino ba ticket. To futa ka. Ba ticket na pana. To yebi na biso te. Yo so ba futa combien ticket? To pesa ka 200 fois. 200 fois pour ticket. O ya ba depuis yani. Ngai na yaka banda tongo ti poko ende tsiko na kanga na kena nganda ngo kango kena yo mami tukane zo loka ba moto zo banga te na zo banga pe papa pe so na moni ndoko na pusani na pembeni na zo luka pe moyeke na luka ta esika moko bona kele ko fana na teka so na zo teka na vanda awa soki lelo likama zwinga siko fota nani fota yanga moko pona yeko vanda awa pona yeko luka. Merci beaucoup. Je prends aussi l'intervention il y a maman, on a appelé intervention à maman Nabiso et Mbote maman. Mbote. Comment est maman? Na comme la maman mi. Maman peut moi la Kimbanteke. Likaniso bozo ki on a Pierrot teka awa bo pesa kuna kombo wenze ya mabanga likaniso bozo ki on ngeni obando ya teka place à risque. Ah vraiment tozo teka bo po ba lingi ko bongisa presse tu ka to teka bo tango soni ko sala bango ba konti ba ko bongisa. Ada bo sala ko bongo parce que bo lembi boloba trop ba sala ranzela te ya bo bisa bo le gars place à tikal pe vite tu auras rota ba mesa to anoter ka ba. To sali ka bo po ba zo courage ba ko sali sika o. Comme maman be on noter ka o sali combien de semaines? Tena seka une semaine. Une semaine ka yo au sombi quoi na yo. To sombi na biso te. Mama ba tuni pa ba na quartier. Mais ça te ka obike. O zana wenze comme longoni. Ela ka wenze ba banga to sala biso ka rentrer kala te to kata na biso. Ah da na kata ka luka ka nenge ka ya masolo. Na ndeka ya masolo ka na luka ka. Kaka. Pona rentrer ka kala te to kata na biso. Merci beaucoup nous avons intervenu. Donc voilà, en tout cas et oyo et ça pena mabe makasi zo sungate tozo maintenant la sabino table par table bon na awa vraiment na commune à Kimbanteke ba sali ba komi koteka na wenze et pardon il fallait ba teka na wenze bango ba tela bango mesa ba mesa na katkata makadam. Or ça vraiment c'est très dangereux. C'est très dangereux, ils a place au mutako koteka te, ils a place au mutako ko vanda te. Na so bena bandeko mama za na sola na ye na mesa ya tomate mama tomate combien? Tomate 500 na 300 500 300 utaka ngona wenza nini?
totekaka na wenzi kaka ya libulu kaka wenza libulu mpo tala tomona des autres eza koto siko mama ngado bien te est ce que koteka pena place place boteke moi teke eza place eza te tana place ototekela na ludo salité mabanga bato bazokwea tozoka na mabanga wenza ngande eza wenza mabe ezali boke comme des autres ekomi des autres eza kaka makasi yango toprofite totata awa so babongisi tolongwe bolongwa si babongisa biso prince po toana posa prince so gane mpe clientèle awa seke olinga te babongisa nzela kimbantseke toana posa nzela ebonga so nzela ebongi tokoti siko na kati olobi ni mama ngo bani toza posa nzela ebonga nde so ebongi yanzo sepeli totiki koteka buka na genou mpona mabanga basi so baalanda yo ale likolo ebukani bamoto ezokweyakwea pampambawa bamoto ezokweya bato bazoshite awa na bamoto kitoko te babongisa nde nzela voilà nas intervention maman c'est très important c'est très capital mama ko excusez moi kita boto sola vraiment et là moko bimisi eza clé dans le pena lo moya bien maman to ko solo là donc voilà ne alba mnora naza na commune na Kimbantseke awa na disika changu donc ndenge zala mbote mama mbote papa comment na kombola manodia pe mona Kimbantseke nde bandeko baoteka awa idéologie za ndenge bandeko soki bazoteka awa eza faute na bango te bango moni nango espace mpo place ezobonga te yango bango baprofite bateka na bango papa fati biso tovotaki yo mais tala bandeko so moto bachauffeur modele oyo bazokotambusa bamoto na bango kodende na kodende bakobima misomba sunga bana na yo misomba sunga bana na yo papa nzela oyo ebonga tala nga na wuti musika me na kiti na wenze nazobeta makolo ti ndaku eza pasi papa sunga biso bana tovotaki yo biso tolingi yo bongisela biso nzela oya komonaka yango bongisela biso pardon papa yo oza papa na biso papa ya bana salela biso nzela tokokumisa pena nzambe tokotia longonia etake mama pe pesa na likanisi na yo mingi toyebela kolobela awa eza wenze oyo bapesa mama abi wenza libulu misu wenze soki wenza libanga so wenza nini est-ce que koteka pena na makadam boye etake mama eza bien koteka makadami awa eza mabe bamusu bakomona ngo malamu me ntango problème ekoya babeleli bakonza mboka me koteka boye eza risque mpo bamoto komokita ntina se soki ekopanza biloko na okoloba nini me soki nzela ezalaki nango lokola bongo prince oyo babandaki kuna bakoki koteka awa te. Merci beaucoup. Donc maman pa kosala intervention mbote mama papa mpona nga na oloba kaka boya bobongisela biso nzela bobongisela biso nzela naoteka wa nga naoteka tomate navandi naoteka tomate na nga mpona nini bango bayaki babuki nzela bakotisi batio ya mai apres batio ya mai batikango kaka boye inachevé ole basilisa ta osilisa babwaki lisuma mabanga minene tala yo moko bamabanga omona bamabanga donc tobeta bamabaku toniokwama okita banda quartier 1 ti cimetière makolo donc amini eza te elota tosala boye toniokwama makasi bongo ole koteka place ya risque bepi place ya pasi ndongo lobi kozobeta mabaku wenza ngando ezali wenza mabe ezali voilà wenza ngando eza na kaka donc place pena koteka eza na te badaya bamizozo oza baplace na bango biso tozanganga na biso place ntango tomoni baye babebisi na bango awa batikango inachevé biso mpe toprofite soki baye kosala tolonga na biso basalela biso nzela basunga biso ta baninga na nzela njibwase kitoko mais biso awa population toza ebele kaka boye toniokwama basunga biso basalela biso nzela soki kaka baye badanki eye na okaa tolonga na biso bino bozela soki kaka baengin oyo basala nzela soki eye bino mpe ka baye na bango soki eye pete to continue ka bongo so bamvula ebandi totyambula ye tokimi so tomoni eza bie tozongi seke yo kande da baclientèle koto oyo o makasi okangi da baclient na koto oyo na gagné vraiment. Merci beaucoup. Donc on est toujours na kata ka ya idéologie na kata ka ya idéologie na kosola pe na ndeko Josué donc voilà donc andezaka mbote papa oui mbote père mbote ngai komo na Chantelin papa Chantelin vandu nga na vai na Kimbantseke précisément aka na biela. OK, merci beaucoup. Tana nzela oyo tokolobela nzela te parce que nzela toya déjà tolobela to sali constant na katikati makadam tomoni wenze itake mwana mboka eza normal eza sous normalité parce que tala prince ndenge komi vraiment ezosala biso pasi biso tokanisaki elanga nde yango oyo
bakoki kosunga biso basalela biso nzela mais na minute oyo tala prince ndenge ekomi ata bino moko prince ekomi wenze donc likambo kokamwa c'est toute première fois oyo nga nazomona na Kimbantseke quand même boye vraiment eza bien te eza logique te nzela babandaki kosala yango mais toyei koregrete baarrete kaka boye kaka mbala moko nzela ezosalama lisusu te bakati ekomi nango libulu ekomi nango wenze donc na regrete kaka na mboka na biso ndenge ekomi mboka na biso ezalaki boye te quelle que soit difficulté sociale na biso eza pasi mais mboka alaki boye te moment oyo vraiment mboka tomonango tokomi kosouffrir na nzela tokomi souffrir na social donc mboka vraiment na moment oyo toza bien te vraiment nazo regretter nango makasi. Ok, merci maman. Nina ko bakisa mbote. Mbote papa. Comment na maman? Comme la maman Yvette. Ay ba yobote kana wenza libulu. Na libulu mai na nga ngwana. Ozo banga ba risque te bo vana no pe calme. Elo comment te risque zate. Todo sera mkonya mboka. Abongsi biso nzela. Tala nzela ndenge ekomi. Eko simba te abongsi biso nzela. Papa. Trop bien dans libulu saka bino bo sepelpe le kwa ba komi na wenze na wenze oyo to sepelite za bien te mais bo o te bo pe bozo freiner pe ba konza mboka pe ba sala penzela te ba ta sikolo ta posa ba konza mboka ba ya ba bon sepson nzela ok. Merci beaucoup. Je prends aussi l'intervention des papas. Voilà. Et tant que moi Mboka, Mbote papa. Mbote. Comment est papa? Ben comment Nanga il a dit. Papa l'a dit moi la Kimbantseke. Moi la Kimbantseke vraiment. Personne li kanis na yo na wenze o ezak juste na makadam. Na place oyo tozo regretter makasi na nzela oyo. Ça fait au moins 2 mandats. Il y a présent la biso na nzela oyo keno bakipara biso te babosa na biso na esika oyo na nzela oyo. Oyo eza route principale oyo ka Kimbantseke cimetière. Mais lelo ekoma négligé ba détournement esami na nzela ko sakana te. Yango to senga na président de la République. Deuxième mandat yango oyo akanisa ta biso na nzela oyo. Pasi toza nango même tiko koma cimetière ko mataki futa nzela ezate. Toza ko souffrir ya ko sakana te. Et l'autre chose, on pose ça quand on a que nous babons section en zéro pour passer ici là comme dans Sainte-Thérèse, ti si mettait to matati likolo passi. Biso to voter à 100% koto pour nzela oyo. Des mandats tozo lela yango yo baki parabiso te koma ko ya obwaka ba mabanga bozo mona oyo lelo za suma banga te komi wenze. Donc l'autre chose na posa to lobaka yango na akipe biso akanisa biso na nzela oyo. Merci. Merci bien Mbote papa. Mbote vraiment papa. Kombo nanga Nzuzi basukisa. Merci papa Nzuzi spécial likanisi na yo. Bon likanisi na ngezali o ezalo kwa deuxième fois nanga na loba lisusu na télévision po batu ba mona tant toyaki na dokolo ne bande na lobaki tozaki na ba police ba ojana tonyo kwa maka lelo gouverneur ayokela biso mawa balongwa mais to bandaki prince malamu to mona pe ba chinois bazo sala mais lelo to komo comprendre te ba bandi malamu bakati batikeli biso ka babeto ya pamba awa te bomona mabanga ezalaki ebele babanga nyonso esili tozo comprendre te président de la République to votaki yo oyaki na Sainte-Thérèse olobeli biso makama malamu lelo tokomi na deuxième mandat tozomona ka clarté vraiment yokela biso mawa tokoka na ba commune mususu tokokani na bango te pona ni bango baleki biso mutu moko ya valeur to mutu moko songola ko ya otala biso awa moyeya ezate pona nini prince eza malonga te toza na mai tondimi na kama mai tondimi courant patel biso prépayé tondimi mais prépayé yango pe soki ba côté musu pezate mais tondimi kaka mais loka malamu oyo ezo salama oyo tolingi salama ayo eza prince président de la République yokela biso mawa papa na biso tifati tondimi yo yokela biso mawa biso bana Kimbantseke yo kontaka na biso ba changwen tondimi mais ça est la biso nde prince loka malamu otolingi katina vie na biso to vivre na prince. Bon on est ba mama bazoteka boy. Conseil ne repesa ba mama parce que koteka place à risque. Bon pour la presse pour na koteka awa vraiment eza na risque te pour na ni ba kare kotaka nango lisute. Ba mituka boy mata sute. Ba mituka kotaka te pour na ba prince eza malonga te mamba banga. Ba le kaka na likolo ba béton no zomona ona na terrasse wana ba moto. Mais pour na mutuka awe kotaka te. Ya komoni bazoteka na bango so lelo zongi nzele zongi malamu bakoteka na bango lisute ba mama msupi ba gane da ba clientèle na bango mo teke bako bude na bango pe biso bakanga pe ba goutte te bakanga goutte te po biso ngai ba yebisa ngai prince fallait banda lelo le 5
mais namoni mpe bino nde boye, c'est-à-dire lupembeza déjà, c'est-à-dire zobanda pour na bato bazoteka awa eza na problème te bakolongola bango po mutu osala na souci ya prince telema bakolongola bango eza kaka po bamoni vide ndenge bafuta bango batike wana ndenge bafuta bango est-ce que place bakofuta même mutu tike wana eza moyibi ya bato ekosalama te po eza wenze te wenze eza ngandu kuna oyo bazosala ndenge wana eza kaka ndenge bazosalela na ndenge na bango en tout cas wana eza moyibi ekosalama ndenge wana te po baotika na risque vraiment oyo nga nalobi yango wana. Ok, merci beaucoup. Nakoza pa intervention ya papa moko tokopousa na biso vraiment ça peut excuser hein topousa na parce que ndeba baminoka toujours lisu likola lisu TV za radio te donc voilà mbote papa na la caméraman comment on a Fumuntaku za mwana Kimbantseke oui naza mwana ya Nchili quartier M na ya Kimbantseke mais Kimbantseke pour rumela na umeli penate mena yaka koyaka médecine aye côté na komi ko futela pe côté. D'accord, merci bien. Est-ce que ba maman de ba oteka boy c'est normal? Bon, ba koyi ko teka boy était puisque l'état na bisonde mutaza lisu ya mboka oyo. Bazoteka o po ezaka profit ndenge balabala nzele kufi. Mais tant que l'état a repliqué ba ordre na asi ba rozala te. Bango nyonso na si ba okende ngandu puisque boye eza pena bien te bazuka avantage pona prince ezate yango na ba profiter ko ya koteka metango l'état pesa ba application na yo ezaka dire na ndimite mutarocha mato imangongi mais ekozale sengo baya ko sala nzela po tozala na ilonga po ne tozoke na bamvula bugeza bien te espace o bazo zwaka rapona ndenge prince ezate mais ça pena misala ya prince bandi na ndimite ke bakoyi ko zwata litomba ro ya koteka pona ebi ke l'état aza tata ya biso nyonso mutale kaka l'état azate nzambase merci bien bana Kimbantseke baleli pena trop nzela vraiment eza pena déplorable nzela eza mabe ya kosakana te donc ils ont pesa pena pifoter ils ont pesa parti tena idéologique ndenge zalaka alors biso ba pandisation no to tambola partout to ça qui constant à la commune Kimbantseke vers route Sainte-Thérèse vers cimetière wenze na katikati ya makadam salama te na ba commune morote to mona yango te mais lelo to ko mona ngona commune Kimbantseke ba mama bazoteka place à risque ba nimba za na bango wana na ebite soza nana pesi bango autorisation wana ya koteka place wana mbote mama mbote papa comment est maman mama bibi na vani pe kaka na Kimbantseke en tout cas biso na Kimbantseke douleur pende za makasi ya kosaka na kutu te donc ndenge bozoka na sango pena ke biso nzele ezate donc ezate difficulté pene za makasi surtout ce qui mbouleye to ko souffrir ko banda cimetière to bando nyata makolo ti dokolo voir même est-ce que to telemi a donc mabanga pena mo tsombuleye érosion pene ozala ya makasi do bosunga biso pe en tout cas na temps opona nzela o eza malamu te en tout cas merci penza. OK maman yo oteka père il faut ça on za libulu na teka te na leka nga ka na kenda ozo transport musika mo na leki pour conseil ne ko pesa ba maman de ba oteka na wenza place à risque bon et place à risque boy en tout cas eza mo passe pona ko batela bon mo na biso mais normalement ils ont senga ye mo konzinde asunga ba mama pona ko lukela bango esika musutu pona ko teka parce que bazani ko teka eza passe bana mo ba sunga mezate mais en tout cas faut ko lukela bango mo solution mo boye pona place que no ba vanda kima po ba vanda ko teka. OK merci bien donc voilà tu vas continuer chemin donc bon comprendre tu na donc voilà na sa maman teka la wenza libulu ateka mama yagana yo wenza libulu no zolobela na ebite soki libulu ya nini nazo comprendre te wenza libulu wenza mabanga mbote mama mbote papa comment mama Yvette avandi wapi avandi ka ana Kimbantseke mama Yvette Kimbantseke eza na wenza ngandu eza na wenza maba pona nini mama Yvette alika teka papa tolingi toteka awa po l'état zobongisa nzela te banda 2020 to ataki mabanga ezaka boye tolobi toteka na biso po tosunga bana na biso biloko kolia eza te yango tote wenze nde bala bana lopoto ki risquerait na rien ezaka bongo papa ka ndenge olobi ezali koma nango wenze biso no totia mituko ezoya bango moko basoda bakoma ozwa lisu mbongo bazotikela biso toya oso bokei tokufi nzala soda mo aso bakebino soki bolongo bango bakufi nzala bango bakufi basambwe bampiaka ekoti bango moko basepeli bongo bango moko basepeli siko yo pe place osombaki yango to oyenoka oimposer na yeka kotia kaka mbala moko bapesinga pe mbala moko bapesinga
ticket bazokita baticket topesa ba 200 francs chaque jour topesa ba 200 wana balerni bafuta ticket baerni bafuta yango ba 11h bafuti biso ticket ba 17h bazozwa ba 18h pe bazozwa mbona bango ya basoda na bato ya mususu wana bayaka na wenzeka papa toza na pasi babongisa biso nzela na posa nzela ebonga tozwaka transport ka awa kuna musika tozwaka awa papa yo te déjà meso zoteka est-ce que babongisa su nzela ngo soki boyene na mabanga to bobongisa tokolinga mais so boyene nango te tokovanda tili fobo voilà donc maman bien ovanda tili fobo quand on est à l'obéra nous toza toujours na commune Kimbanteke awa donc naza na commune Kimbanteke nazo sola na ba mingi vraiment na ba maman donc voilà beaucoup pas toi na nzela si ça merci donc voilà on est à l'obéra na bino nazo sola na ba maman o ba teka ba place ba risque boza vraiment normalité et ba bi que non ba pesi ba sombi ba mesate ba maman ba yaka ba imposer na bango et après mais l'état azo futa bango pe ba ticket c'est pas normal. C'est pas normal que tika ba maman ko tika place à risque boy. Oh faut ba yaka ba benga na bango mais bango ba susu ko senga ba ticket en tout cas c'est pas bien. Mbote maman? Mbote. Comment est maman? Ba Judith. Ba Judith ça copie. Notre basket? Notre basket. Maman, côté ka place à boy vraiment est-ce que c'est normal maman? Bon côté ka place à boy c'est normal mais ba wenze pe zate dans milieu ba wenze zate. Na Kimbanteke a bozanga na ba wenze mi balé. Wenze ka moko ya ngandu ta wenze mibale te wenze moza likolo wenze maba te wenze aneza wenze na biso te wenze wenze batasimeti en plus eza wenze te yaka aveni wenze pena oya bien oza pena wenze batonga ya malamu biso tokota eza te ngandu etonda ngandu etondi yango eno place à risque yango nayelanga a na prince lokola prince mpe se ebukana nango basalaka na bango yango te leta asalaka na ye yango te atika nayeka yango boye bituka a emataka lisu te tokoma na place à transport yango biso mpe tokomisa biso yango wenze tokomisa biso koteka leta amona ke awa eza esika kozala wenze te soki amoni biso tanto aya ta kosala nzela tolobake na so tokopa bien bosalango mpe na nko boya koteka place oyo c'est parce que bazobongisa nzela yango te bamona yango na baetando ikiale bayosala mbango tosala yango na nko toye koteka awa mpona nini bazobongisa te depuis so 2020 sikoyo nzela eza yango toye koteka leta soki amoni biso tanto ayoka ata soni akobongisa nzela na ye merci bien donc nakoza mpe intervention ya papa tosola na papa etake kongomani mpe mwana mboka kotala pena na katikati ya makadam bamanga bazoteka bozo risque vie est-ce que c'est normal mbote papa c'est normal parce que juste ngaza congolais le père des mères mais avant la loi donc naza à la deuxième semaine voilà vraiment n'est comprendre mboka na biso vraiment eza sous bien que makadam ezate bato explique jour na mataki camion a manamati moto ala moni ba tuti moto panzani pona nini besika kovana vraiment ngala osenga na ba konzi to lo ngamboko kala ndeti nga 19 ans ya libanda bana deuxième semaine la raison à lobby non stamela qui nos pays on vivre mal notre président te garantir ce pays ensuite ta ben mal aquí nous là ensuite ninge va venir ici ninge même en sérieux biso pa tozanguna mutu akoteka bote vraiment bakonza mboka botala kaka te ba poche na bino biso tout na poche to bénéficier na mboka na biso bosunga biso bongsa mboka oka na lobaka yango na bena merci merci beaucoup mbote maman mbote papa comment est maman maman Jeannette Zola mwana Kimbanteke OK merci bien maman lelo pena teko pour nzela déjà toya loba déjà trop et tobi que non ba lembaka côté ya mwana ataza mobulu mais constate osali na commune Kimbanteke awa na route oyo ba mama bazoteka etake mama likanisi kozana esalanga bien te soki esali boye bakontinue balingi boye mpo oyo eza deuxième route babenga yango deuxième de la république donc eza route moko monene bato bayebi elongo ebalamba banda dokolo ti cimetière oyo eza mpe na bandeko bakonzi mosusu mpe bakundama awa me tala nzela esa pasi makasi bariske mpe eza awa e surtout mbula soki ebandi awa ekomaka lokola ebale siko bamama baoteka so bamama baotonda awa mpona ni mpona pasi ya mboka mpo mutu nyonso fa teka mpo asurvivre na libota na ye siko soki ateki ta olia ndenge nini mais awa bakoki koteka te or toza na commissariat awa toza na bourgmestre est ce que ayebi ke route ya deuxième de la république ekomi ekomi wenze
est-ce que yebi yango to yebite mais zo sa biso passe na ma surtout biso ko to vandi pembeni tala salite on nyonso ko lukela biso ka malade poto kufa to yebite banani ba otika na mboko po ba leya bobonga mboka o yebi bale na za NU na NU na nga na za tala caméra maman naza NU nasala na bureau du quartier naza agent recenseur 12 ans yango na payé te aussi longtemps na veuve na bana ba otanga fo ba lia na mobilité mokonzi atalela biso pe likambo ya ba NU oyo na ministère ya l'intérieur afuta ta biso pour te survivre na bana souci na ngande yango wana ya makasi. Merci beaucoup ndoko je sais la population de bazo mata parce que nzela vraiment za mabe ya makasi donc zo pe la population bazo mbati ndenge bazo mata bazo ya malembe et puis malembe ngo eza pe pona nzela eza vraiment mabe ya kosakana te mabanga mais wenze ekomi nango awa na kati bakomi na bango na wenze bapesa ngo kombo kutu wenza libulu wenza mabanga donc esunga pena te mbote papa comment est papa comment on a pas Poro Junior ah yebela bino mansofa biso na ba chofa pena na ki matseko yebela idéologie nango na idéologie nango biso to bana oya na mutuka ti likolo boy ka mutuka comme otika na kimbangiste parce que nzela eza pena bien dit ba chino ba ila biso ba ya awa ba travailler à place na commune akala tika lo kwa siat ba suka wana siko fo ba matati koto nyose bukane comme doki moyen de taba ba moto de comme oleka donc comment souffrir fort donc ba continuer na bo sunga biso bo sele biso nzela na biso to mata o mata mi tuka koto taba mama na biso ba uta likolo boye koto ba tubase bele je sais balancer la caméra s'il vous plaît ba likolo ba tubase bele kasi to comment sunga koto po ba to comment sunga kuna na se po koto nzela ya te ba to mata ba moto ba biso ba kweya awati awa bazo kweya donc epesa bena passe ba sunga biso ta ba bendia o banosa musala kuna na njigwa série ba ila biso koto bo ba chino ba sa musala kitoko te poso bango ba ye bango ba sala kapena ba sali nzela ba bongisi na beto po ba tu batambola kitoko awa mona neti place beto wana so bo leki bo mona ba sali beto kota terrasse ba tiki mo terrasse ka mukie boy vraiment donc epesa bena passe ata mutuka so emati suka na commune wana moye mutuka etambola beza te po batu bazo ya tina goudron biso ba mitu ba chauffeur donc toko otambola te tosuka na kimbangiste kuna donc epesa biso ba passe vraiment bon lelo comment est comme wenze lelo est comme wenze ba bi kutulero kuteza bien mais comme apena parti na idéologie surtout comme partir à 18 à 19 ans est-ce que c'est normal yoko linga madame na teka pena place un journaliste toko pesa maman faute bien toko pesa maman faute te parce que espace on est sorti dans vide ba leka ba moto matalo likolo ya beton place o kamutu ko leka batu ba tambola batu ba profiter na bango la faiblesse et ça faut l'état parce que l'état sur la salle presse est-ce que bango ba koya koteka te donc ba ya ba sala biso goudron et faciliter ba maman pe ba rolongwa na bango donc il va sala biso vraiment tout quoi. Merci beaucoup ndeko ko baksa nini bon ngai komona ngandeko Eliezer naza chauffeur mécanicien lelo wenze na makadam na bino botambola bon elo wa to senga kaka na l'état ezala nini tozoyoka ba loi oyo l'état alinga ayela biso ya ba makambo ya transport wana tozobo yango te mais na kala to bande ko bombe soki oza na quartier 1 o bombe ma wenze cimetière 500 mais na moment lelo oyo to bomba ngo su bongo te ponzela ya Kimbantseke si ebeba mais côté ya courant mai en tout cas vraiment président Félix ça va vraiment to éviter ba député oyo to vota bazaka po ba koma ba mabumu minene ba chauffeur to kemba na ba mama yango bomona nzela za sute ba mama ba komisi na bango makadami wenze bana libulu voilà nasola mbote mama mbote papa na comment mama comment na mama Ariette Ariette ovani pela Kimbantseke ngana fane kana Kimbantseke awa lelo to monde to kamwe makadam ebongani nango wenze komona onde makadam faut bonga mawenze pote l'état zo occupé biso te atala ka biso te pesa biso mukongo soki to ye awa batu bazoteka a pona nini simezate nzele koma libulu okontisi likolo boy libulu okima ezate okontisi likolo boy libulu bakuluna pe pai bakobotola biso mbongo polo wawa okende kuna bakuluna baza koyiba biso transport ezate mutuka ezobanda ti kuna na Kintwadi sibokene koza mutuka eske mboka ngoyo bakosalela ngo baboye bapesi biso mukongo
babongisela biso nzela mpo tozowuta mosika bakuluna bazokale biso mpo na nini nzela eza te babongisela biso nzela eloko biso tozosenga. Ok, merci beaucoup ndeko José topusana sikoyo teke kuna esika bisu wenzango mpe wenzango ezali nasola mpe na mama boko bato toza na balabala donc toza na makadame na nsima kuna kuti bamoto antuka esa pena fo mbote mama mbote papa yo oteka naoteka oriske te bon koriske eza toobanga mais tooteka kaka na kebakeba mpo tozala biso na wenze te ngali na tuna papa tozalaka na baprovince to tozala capitale badepute tovotaki kimbatseke toki na combien de député tovote bamotema okita basa elo te etoko tovote bango su tovote bango su te soki basala biso presi te seke wenza libulu ekontinue so basala biso tolonga d'accord nango wenza libulu bososa sikoni okiti lisusu libulu wenza libulu totekala biso mpo badepute biso tovotaki tomona bango te badepute tele président tangaki na s'intéresse amonaki mbatso amonaki mbatseke te yoki mbatseke babosana biso amona biso lokwa bata mboka toyeba te commune oyo bawelaka commune na likolo soki ezalaki même ligne bazalaki grand hôtel mais si babongisaki yango ezalaki mbatseke basundola biso toyebi te bayokela biso ma basala biso baprince mpo kibi ekota soki baseso prince te wenza libulu na wenza babanga ekontinue. Merci beaucoup bakoromani baza na kanda osakana te on se trouve juste après. Merci biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso mpo mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing baweluwa begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma. Voilà, chers internautes de la chaîne YouTube, il y a Bisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, internautes Nabiso, ainsi que téléspectateurs, téléspectatrices. Bozaki bon nombre topé tout le coup ya batu. Libosa ba itando ikena bino kona bongo ni soro yo pesipena pasi makasi monde entier. Comment on a bon place macadam lelo komi nango wenze bapesa kutuna bakombo bapesa kombo ya batumiswa benga ngo wenza libulu batumiswa benga ngo wenza mabanga tukeza pasi yango biso tokitaki awa lokwa tozaka toujours lisu likola lisu tobaki loko toki kotika ngo ndengwana te lokwa pe balanda bana kimatseke baleli ya trop nzela ezosala mate bana e bana de bande bana nzela ngo sila te mais ko kamwa lisu te komona susu wenze komi na katikata makadam mama wateka place moko ya risque place ezateke muta ko koteka mais tala ba mama oteka kaka pona nini koluka kaka mwa mosolo ya kolesa bana to pe ya kosala mwa mso ya mike mais na place nini fokotala na makadama tuke loko yo esungi te sa pena mabe makasi na plus pe ya kokamwa lisu tomoni bazo futa bango susu batike to ebite soki idéologie na uti wapi to lo bakena ya bukumasa ki mateka ebine makambo yo yango pe bazo futa batike mais soka ebi yango te wana ki muibi en tout cas bozo salir personnalité à excellence et message ainsi à wana commune qui manque numéro 1 en tout cas loko ça mabe et quand on vote am la serviteur wata qui nous fait 4 les lions de la presse congolaise nabi qui vous aki belende à la debina ba itando ki ko na bongo mission mina mokola lelo en tout cas donc qui m'appelle mangu ko remercier moto azaki bongo na sima caméra ndeko je suis mungu mwana changu liste nzambe na benga kaye pourquoi pas ça remercier mon vieux Charlie Wayingu ya maman Coco Matantima 001 héros de l'ombre depuis Canada ton vieux Charlie talanzela oyo ndenge komi en tout cas et ça pena mabe et sungi vraiment te maman Coco Matantima nzelo tikara ngobo teta lelo mboka la biso ndenge komo kende na remercier pe sous les trônes en faire un grand merci à vous pourquoi pas ça remercier ma mère que j'aime beaucoup Georgine Longo et depuis Paris donc celle pena qui toko makasi bon continuer toujours ko s'abonner ko partager ko liker et vous a bien makalo vraiment landela ngo vraiment ko za pena malo mingi ba konza l'état do ba konzi bino pena ko tela pena likambo oyo za pena mabe makasi ba maman ko teka place moko eza na insécurité au sarala kutu te mabitu ko ko tuta bango bana moto te bine batambola na bango to benga bango kutu bana wewa bango kutu ko vitesse sima frein bosana place ta mona rakota kaka en tout cas loko ese mabe yango biso to kitaki awa to sala ki constant to kita na komina ki montseke bo mona nenge wenze libulu wenze mabanga et comme en tout cas loko esa pena soni miroir de RDC mboka baba merci on se retrouve à la prochaine numéro bye soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa